l'indépendance de la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'affaire de Lumumba. Ce n'est pas Lumumba qui vous a libéré, c'est Mbuta Kasavubu, adombré par Mbuta Kimbangu. C'est tout. Et pour le récompenser, on a nommé le premier président de ce pays. Mais après la colonisation belge, vous avez été colonisé par les Rwandais, par la complicité de la France et de la Belgique. Mais qui a, Kasavubu a lutté contre les Belges, mais qui a lutté contre les Rwandais? Si les Congolais étaient reconnaissants, ils devraient aussi récompenser celui-là. C'est-à-dire qu'ils devraient prendre le trône de Kasavubu. Mais vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre. Mais n'oubliez pas que dans le monde spirituel, on m'a sacré depuis le début de cette année chef saint de l'Afrique centrale. Ça signifie que tous les politicailleurs de l'Afrique centrale doivent me suivre. Tous les politicailleurs, il n'y a que des politicailleurs ici, ils doivent me suivre. Mais comme vous êtes libre de choisir l'enfer ou le paradis, vous êtes libre. Mais n'oubliez pas que la nuit, moi j'ai invoqué Sana Kumara, Osiris, Fumu Kimbangu, Ramakrishna, Mohamed, le Maître Jésus. J'ai invoqué tous les dieux du ciel. Et ils m'ont répondu la nuit. Ce qu'ils attendent maintenant, c'est à vous à faire le choix. Si vous voulez le feu, vous le choisissez. Si vous voulez l'eau, vous le choisissez. Si vous voulez l'enfer, vous le choisissez. Le paradis, vous le choisissez. Si vous voulez suivre le chef saint de l'Afrique centrale, alors c'est le paradis. Mais si vous voulez continuer à souffrir, aller en enfer, en étant vivant, c'est votre problème. En 2008, on a massacré les adeptes de Bundula Congo. Et le Parlement a voté une loi selon laquelle le gouvernement doit payer les dommages et intérêts de Bundula Congo. Dommages et intérêts divisés en deux parties. Première partie, il faut payer 3 millions de dollars en un mois dans ces mines pour compenser les souffrances morales qu'il a endurées quand on a tué ses disciples. Deuxièmement, 10 millions de dollars qui doivent se partager les Makessa dont on a détruit les maisons et dont on a tué. Depuis cette époque-là, Kabila a toujours refusé. Citez-moi un seul pays du monde qui est tel que le Parlement, où le Parlement a décidé et le gouvernement ne fait pas. Ça fait 9 ans que Kabila refuse de payer mes dommages et intérêts. Alors je dis ceci. S'ils veulent négocier avec moi, c'est par là qu'il sera commencé. Qu'on paye mes dommages et intérêts 3 millions et les 10 millions aux adeptes de Bundula Congo qui vont se le partager, tout ce dont on a détruit les maisons et qu'on a tué. Ce n'est qu'après que je dirai mon dernier mot. Mais ils doivent commencer par payer mes dommages et intérêts. La chorale va encore chanter la chanson Longia Congo. Bakanzengolo yansuka. Ikanzengola kuya bakama mukongo nyeto. Ikanzengola kuya bakama. Wekitola tukita bakongo. Wekitola majere kumatongo. Ikanzengola kuya bakama.
mila rei bulukwelanga nkento bana balona buta bangakamiela mituki kuitata nyakaka kukingudi musengana nevitoka la milatre musi Michel Colin milatre munitu kansi mpeve yakala muyandi kubayombe yatuka donc alolo ndabuta mwana wa milatre mpeve yandi ya mukongo parce que lulena mpe buta mwana ya milatre mpeve yandi ya mundele bamana monavo mwana o vema musamba bakongo za mpeve bakongo ina muyandi vo vema musamba bamindele keti kuluki pa bandombe peve bulukwele meme betu na betu bakongo bunkwelele ke ntwame bana bankaka kuyandi banatuka bana banka kwa muno imbile nonkunga kumbwetete yakakongo kwatuka mase c'est tout.
Vana message mulingala kilipo babonso bawa. Bon na lobby boye. Biso na mene povo. Na lobby ndekeza boye sengi na baluba. Baswahili, Bangala na Bakongo. Baye bango ki photo za la bini. Honnête za boye biso Bakongo ya démarrage ezali za destiny ba Rwanda ba tumana mboka na biso. Bachiko gera ngona ndenge bango ayaka ki contrat basinaka na Kabila le père ko aza congolais asia kufona ye. Asi ba mbongo nyonso basina na contrat to komi na suka. Ntango to komi na suka to no senga na suka oyo. To kopesa bango su contrat mosusu te na biso bato za vivant. Parce que mutasina contrat na bango aza jamora. Et la police qui n'a pas la souka ou tout ce qui n'a pas. Et n'est c'est obligatoire de décider qui va me faire. Ce va au tembe, to lia bango ndambo ndambo ko kata to lia bango na madesu. Parce que bango bazali na posa ni bazabu ibaba na bon ma biso na ba façon na bango. Donc obligatoire na ndenge za boye na ba bindu ba songe bene ko ba éliminer so ko kate. Biso de za boye force de biso mo mato za na mo na papa na biso les so makebo. Donc obligatoire ba Rwandais ko il faut bazonga na mboka na bango ba kele komande na mboka na bango. Bona biso pe na kata mboka na biso to sima na baluba na baswahili na Bangala to komande mboka na biso. Kanisi message na kaizawa. Message ezo pesa mela wapi et pas wapi. Tozali awa na résidence ya Fumu Mwanda Sim, le grand maître de la sagesse ko. Ye wana ndem tayaka na mission wana ya ozongisa peza batonyo sa na kata kibokozi la ba. Donc tout ça boy ça awa ko sa grammaire wala la ko la muka la banzala la mission na baka mona mission nyoso ça déterminé il faut ba Rwanda bazonga na mboka na ba kele ko komane na mboka na ba to lingi li société ndenge ko konta na manda mosusu ba Rwanda ba bando komande mission na mboka to lingi ngol société vous mettez mona ba luba Swahili Bangala na biso mo ba Kongo tawana to ko sepela na mboka Kanisi na suki wana matonda ba oyo ba ko sala volonté na biso nde biso pe to wele ba parce que na milito ndenge za boye ona armée ekoma ya munene ona armée oyo ya biso ekoma munene il faut pas associer biso parce que armée beaucoup se associer biso ba ko sala ga grande puissance partout même na Amérique ba ko na ba guerre de ba ko na ba ko zonga parce que biso de ba to za na matsoki ya sanzara ko za na minduki te ba nini te beto beta ba to za na minduki
Mais il paraît, il paraît que Bino Bozalaka batwa gouvernement. Dans le sens que na teni Bino Bolataka, ils ont tenu la police congolaise. Teni wana ndenge eza wana eza teni oyo biso to sala. Kabila le perde a sepela na teni na biso parce qu'il y a pas matsuki na mo. Parce qu'il y a pas matsuki na mo, ya monde a sepela na teni na biso. Aswa ngwa dotaka la police armée mboka oyo. Mais ba ko comprendre que teni wana ba pouvoir na mo. Tellement que ba pouvoir na mo te. Ya mo ba ko va changer teni na ba ko va tika teni na biso. Biso teni na biso. Nduki na mo ya mo dio so. Oyo binduki ya teni na biso. Tozala ba poignard pe ya biso moko ya mo. Ko ba poignard na biso so. Chepe na biso ya mo. Le sol ngi mo na biloko to kunela kala mo. Na ko présenter ko ba ko. Ezaka Deboro. Deboro ya mo ne ko dominer na ba bongo ba ko sala ko na biloko na so ba ko sala. Ya bo susesante. Matondo akasi message no yeyo gani. Ah, yebisa ba mo. Matondo. Tokoza na posta te batini na biso ba binduki ya bona. Ça va? Quoi qu'on a bêté? Tournez kaka côté na ozala. Tournez kaka côté na ozala. Comme ça, on appelle Très bien. Awa, nazali na ba campagne kwa ya kaka ndongo ya Kongo manatsemi ne makandala. Kati tozomona message oyo bino bana kota bolinga. Yango epesa bi awa tango ekoki mpona ko libérer RDC. Donc, il y a des fois que le baka longi asa corrompu, asa membre du gouvernement, mais message à moi est parce que le Kotanga Awa, le Congo congolais, le Rwanda rwandais, les politiques cannabis, alias Kabila rwandais. Donc, ils ont un message à soutien, Mikolo yo, message à moi est pesami. Donc, pour yo kango bilonio so, una place, yo sa kotala yango à comprendre que longi asa corrompité, jamais attiré aux membres du gouvernement, mais message et pesami que il faut libérer Congo. Donc bilonio so bangala, baluba, bashwaili, oba vrai shwaili, Congo, bilonio so sima longia Congo. Congo kana biso za libérer kala mingite. C'est pour cela nga moko na sali moi image oyo na la kisake na zala ki vraiment présent dans la préparation de salama. Donc nazali awa na kata kin, na sala moi image oyo on a même la bino tout tindi la bino bomona ke makambo zo salama donc ndeko za boye papa. Nikengi bazali awa ba makesa bazali awa bazo sala nyoso. Matuni. Le Congo, Congolais. Le Congo, Congolais. Le Rwanda, Rwandais. Le Congo, Congolais. Le Rwanda, Rwandais. Tous les Rwandais, dehors. Tous les Rwandais, dehors. Kabila, dehors. Kabila, dehors.